Gabi ba propos ya Gabi na kati ya voice wana etanke yaya ezako na ya Gabi tel wande ko nae te ndenga mabete na ndenga mabete na za ya Gabi te Gabi pa ya na ngate ande ndeko etanke ndeko lokwa ndeko nanga lokwa ndeko nanga toza eza ba âge mususu to ke nango ezo senga moi toza na moi ba limemia ça comprendre nyonso eza ya koloba nyonso eza ya koloba te mbeli na omo pe ko kata yo aza mutu akolekisa maloba mais tant mutu reconnaître que asala ki mabe asengi pardon automatiquement tout cas il faut to limbisa ye so ekende ekei ba senga pardon asenga pardon c'est tout maman c'est quand on a ki ota na morgue bon omona ngate na morgue ya Saint-Joseph maman c'est qu'on ozaki na kati en tout cas limbisanga Sarah mama ba keso musubo tunanga on est corps adiane za ko peser ba 1000 personnes ba memango ba o ba kendaki wana ba artiste ba on so ba corps adianate ba kendaki ka ko accompagner ba za ba échantillon ya biso ba ndeko to za ki ba on ba remplacer yo po soki ba remplacer ngate po so ba artiste ba za te bongo ba artiste moko te ka famille. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Bienvenue sur votre nouvelle chaîne d'actualité Balobi Sarah la TV de Makambo. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Un grand merci à l'ingénieur 15 Bassel derrière la caméra. Pourquoi pas na Paulin Mukendi, mon Soukaba Mukendi. Un grand merci à toi aussi, Don de Livre. Et je dirais un grand merci à Bandekonios, tout au Bozolo Nabiso Nangonga. Oh, na émission Nabino ya Zip Zap. Zip Zap, to Yambela Rabino. Ba comédien, ba musicien, ba politicien, ba chroniqueur, to yambara bato alolenge nyonso. Et puis na émission na biso ya lelo na koyambela bino actrice préférée nanga. Actrice préférée na bino pe. O ezali bongo Mama Moseka. Na ye to komeko solola sur l'actualité, makambo ezoleka na réseaux sociaux. Makambo o etali makamba matanga ya ndeko na biso to uti ko kufisa Diana. Et Tokosolanae sur sa biographie et puis sur sa carrière professionnelle. Donc voilà, un grand merci à ma sponsor Nanga Nyonso, Balobi Madjabou Gospel, pourquoi pas na Ano Beauty, hein, Balobi Ano Beauty, bandeko obozo luka Ano Beauty na site internet, obeti www.anobeauty.com. Donc wana okokomande mafuta na yo, savon na yo comme le posolo roi Sarah Tola. Sans make-up, sans maquillage. Un grand merci Nabino. Marial Soroza, même langage nanga, fungwe langa ba mon invité nanga, ba mon star nanga lelo quoi. Mama Seka. Ah, Losako. Jambende kona. Bongo yambinga na vie. Oza vulgaire makasi bon on a sali ni Mama Seka. Vulgaire za kanjeni.
Maman Seka mbote. Mbote na yo Saratola. Oza malamu. Yesu mobateli eloko bouger zate. Nini kasi. Yesu azobatela kimi eza makasi. Boni musala. Ezokende nde nzamba olinga. Ndenge nzamba olinga donc c'est que maman ezokende bien. Ah ouais. Maman Seka en tout cas ils a plaisir pour nanga koyamba vraiment na émission nanga et surtout émission nanga ezalaka plus pour na promouvoir bino ba artiste na biso bosa fierté mboka libanda. Maman Seka bandeko ba kotala yo okoyebisa biso vrai nom na yo. Merci na lobati. Comme nanga eza bibiche. Bibiche BBC. Ndeka babengaka. En tout cas to bandelaka bongo parce que Batumsu soloba batumsu pe babotami batumsu pe asika to msuno batala émission na raison net ba bébé baza ba 2 mois 3 mois misu ba une année 2 ans non batalité ba dire Mémé Moseka Mémé SAP Mémé Bibiche. Ah voilà. Merci beaucoup maman Moseka avant tout kota vraiment na actualité ça sur la toile to rolinga vraiment kokota na moi biographie na yo moi histoire na yo maman Moseka Yebisa biso se retrouvera na monde à théâtre ndenge. Monde à théâtre d'ailleurs bon moi na nyonso na sana comique na zakana comique makasi donc na outi na famille moko boye. Mon père fit pasteur na Nzambe malam. OK. Alors soit vandi place à vandi aza muto akabola esengo na batu quoi. Et alors kotanga na ngai parcours na nga baningo bayebi to kola na bango bayebi. Tant ba mona nga na musalo baloba kente na landa mutute eza makila nde ganga c'est ça na sala kaka alors ekoko na moment mona sala ngona ba école par ci par là ebele na loba et comment na moment moko boye na bité na sala ngo pende comme profession na nga tant na emone lombe alongwe na coupe salongo nde na loba ina sadere na coupe Simba na yaka na demande na nga d'emploi. OK c'est penda. Ah oui Koti tout na casting tout ça que belé plus de 100 personnes tout la 2 la 2 na beta lisolo Pierrot Manzinga père son âme akufa oui pardon bingi suki ça akufa et après ba missoye ça recours de tous les autres ti le to na kata coupe Simba donc depuis 98 c'est le OK na bana musa na 1900 ah na 1998 mukie ah 1998 combien d'années 15 23 ans donc obana mbala mo pas président Lombe 23 ans on a nyosto beta et pas président Lombe na longwate c'est que ko pas président Lombe ça va combien d'années fidèle jusqu'à la mort je serai fidèle donc na fidèle na père na ko bima na ke na sali lu na so bi lupangu nanga na tongi be bandako me na ota lupangu wa papa eza adresse oya ko kata matiti ko tia moi peinture ozala monument servitude non pas vraiment servitude eza likambo ke no ko quitter lupangu wa papa na pesa exemple neti ba milo ba kalunga ba kenda mais baza toujours dans lupangu wa papa ba fidèle na papa donc c'est ça biso tozana na kata lupangu wa tata na tozuma koki osomba libanda te bango basi basombi bravo na bandeko et salaka na ndenge ni tango kotaka bazwaka yo nini oyo salaka penda spectacle ni na makasi oyo salaka to nini osaka ya makasi pour convaincre président Lombe pe ali panangu bate kando lobi ezantsaka ve loba bandeko na biso ba Congo c'est ça na kota na groupe Simba Lombo ndinga mona ngate jouer na ndozo jouer mona te na ba mukolo moko atelema tia wa c'est ça donc place na mona ke non na sadere na kata groupe Simba place na mona vraiment ke na koti na kata groupe Simba nga na kota na za ko jouer tonalité ya basuku nde colonie ekolo ya bato ya bandondo bata bandondo na za ko jouer bongo donc na lo bango med fois que lomba mona nga lokana muta bandondo mwana mama penda donc na za jouer pena tonalité au vieux est ça za jouer o malo so jouer na OK ya nga za jouer na OK na kota groupe Simba bongo et ko sala mama Milo 50 na pesi ngote ya za jouer tonalité ba mongo mamongo sikoyo bulo mo kesenga kai na kota Chikapa po ya tisa ba classe na IEC azu musala akende wana mama Milo oui Milo okay. Milo Lex Loleka alors Eh, azaka siko ko jouer mama ba mapasa ngo azaka Sonia na Sila
suka suka na film sikoyo Sonia Sila batali sikoyo nani sikoyo jouer milo okende siko moseka moko boye aya batia moseka te batunika nana ko jouer tonalita bangala ngana bi président na meka à l'époque président Bodo azaka VP na biso no vice président ngana ye na meka wo moseka vandana comment moseka e utara na et pas président Bodo OK e vanda wana babingo moseka na lingala na wana e vanda kitoko moko na beta ngo président Lombe abi voilà première nzonzingi na ngana yeba na 2001 ezaka ya Placide o ezaka ya groupe ba benga Kilimanjaro premier film na ye président Lombe ya zwanga sila papa chef na bongosi na je crois les géants tozaka 5 toke à côté biso pour président Lombe na bana na ye en tout cas merci papa alors tokenda na joie ce rôle na za jeune fille na za moi c'est Lombe c'est na ligne na jeune fille po na biso ke na kotaka na za mai donc na za forme na eloko nyonso na yaka te bo changa kana za la cheli po na lakisaka mabele te na yaka ubandi clash te clash te donc wana zo akizi sana batu bayaka kicheli po balakisa mabele na ndimi te batu bayaka bacheli bayaka osala musana bango na pesika comme exemple OK voilà donc na ye na jouer ka jeune fille et après tazara moi c'est Lombe ça ce que ozo jouer maman Bomengo ya Léontine maman Mabele maman Boli père son âme vie kwedi otali groupe na nyonso talaka ba icône wana ngasko na kati na bango maman Ngala otali pauvre ya Solange otali koto pe je crois pauvre ya Solange mami Ndondo oui mami Ndondo otali bakulutu na biso na musala oyo bango nyonso ba ya Denise Lipati donc bango nyonso bazaki otala c'est mon bokota mais na joie bandimanga deuxième film est-ce qu'il y a groupe Simba penda oyo ke non na joie ti le etekisanga na poto na kala poto akala film ezalaka fioti contre cours des grands wana téléphone était tout ça là tel comme celle ya munene parce que ba benga biso pas président Lombe wana numéro za ka président Lombe comme c'est na joie ka skoyo maman ya je crois ya Léa na sila bazala ba fioti balingi ko cours des grands ba vie kwedi OK nazomona pièce yango omona ngo fiancé à l'aise ala kanseka ce qui fait la tseka ou bien fioti ba blo mo bon siko otala ka na tomboka na matela vie kwedi na nzoto na kwisa etina se moi frusa ni zalate donc makila ya musala ni donc na koti sur scène on sa musala nga na ebike ba vio na jouer na ba ikono ba mbiaka na besoin ba sopelanga so inde toloba donc na joie et après mati ekenda bongo moseke kenda et après nande na ka ovanda et après nande na zonga moseke zonga donc eza likambo ya Nzambe na bana na ye kotika tamula yi wana na zonga lisusu bato babenga su moseka et akisite tofukamela balte fukamela ka Nzambe ata balobi ya lokuta et likambo ya Nzambe po mukola suka muto telema na sima loka sankara bandoku misazate yonde muto ebisa Nzambe tala nde na tambola kia ba ça va teta no misalango donc c'est ça en tout cas maman c'est uti musika 23 ans na musala oyo pe na yebaka na sala spectacle mon la marmite de Kokambala to jouer spectacle wana na zo na salle du zoo na obina wana za mukelo kama panga matete excusez-moi le terme passant nda kukandeza laka na mukie wasko luketu kobina obina nazaka pe veve na joie rôle moka veve nazaka nazo antoner nzembo taka nzemba ba mongo babina na mapeka na loke fozala na souffle donc na joie on a silisa pauvre vieillesse pauvre titenge sana vieillesse abananga obuta na mboka te ne grandi na Kinshasa te me obi kinga pe na ndimana ngate te ne grandi na Kinshasa na zandi matumo li makasi na ebiso théâtre na badana libuma mama biso na za matumo li makasi koko na biso ndena lobabwe koko na biso elobeli koko na biso azaki tata eloko oyo tata biloko parce que nazaki soko ba copie collée ya koko oui bambunza ngaza mbunza na jouaka ndenge bambunza bazalaka o balinganga makasi so tala plupart eza bambunza
mosusu mpe bekolo mosusu batalaka basepela na bango parce que ebele baloba moseka brutalité moseka créa trop c'est ça ndenge na joa moseka azala bongo donc koko na biso azala bona likambo ya moke koko loba na se olobi oyo bane na se ya oganga otuna olobi to motu botonga na bino na ye te ozomona bongo aza envie koko na biso nga nakomi na baquarantaine aza te akufa akufa na mais akufa mpe trop tôt très tôt pardon donc c'est ça ti lelo tozo évoluer na kati ya groupe Simba tata mpe akanga biso tabi bana na fongola motema boluka toza bongo donc ndenge oza boye ozaka na kati ya groupe Simba mais papa lobi mwana okoki koluka na yo mozaka mwana awa ndako na yo et surtout groupe Simba totiaka lundi ezaka sacré mpona tournage ya groupe Simba ata Sarah to lobengi nga moseko moni tournage na ngai ezokota lelo na yebisa ntuka lopango tata na koyi kotika bongo te mibi bakoya kokota mpona keno na sala mosala groupe Simba toza bongo en tout cas boza na bolingo makasi nasepeli makasi mama moseka yebisa biso nano osali 23 ans na mosala oyo déjà oza na expérience est-ce que mona okutana mpe na baépine basouffrance ebele bahumiliation nyonso mosala nyonso fo polia mbuma nango fo opase na nzela na soko omoni kaka nyonso facile oyeba valeur nango te c'est ça oyeba valeur nango te moi je me rappelle encore ntango nakota na groupe Simba elomba yebisanga bemo mosala oyo eza elanga café zwango elanga café lona café parce que lobi soki eboti okobuka oteka ngo même libanda mboka mais soko zwango elanga ndunda oteka liboso ya ndako na bino ke libanda te mpe ewumela te ntina poko efani alors café ewumela koza ata 5 ans oba ebota mokolo nini donc c'est-à-dire eza na patience mosala efuta ntango efuta oyo osepela koma produit otekama lelo na ngolo ya nzambe na koma produit oyo naza depuis 1900 wana ti lelo na grâce à Nzambe moseka moko benga maso l'équipe ma moseka ata moko mibale ata mwana moko 5 ans na bisika Nzambe gloire soit rendue na yo parce que mwana wa 5 ans bengi moseka maman moseka à part musala na oza musala mususte osala ra o mélangeara non naza commerçante ce que je vois je fais ce que je ne vois pas je ne fais pas c'est-à-dire on a omona na nzela musala ona salaka na teka ni mutu nateka nzoto te nateka oyo ekosengaki napesa dima nkolo na pete esunganga na bana nanga nalukaka parce que théâtre ndenge tookende boye mpe ezokende mpena mpe bien te mais eza mpe tokopesa mpe bakonzi ya mboka te eya basigne atan temps de la fin voilà soki vraiment oza chrétien ozososola kopesa no leta te kopesa mokili te eza nde mokili nde ezokende komi na suka en tout cas merci Maman Seka tout le monde tout le monde qui toyambaki maman Milo et maman Milo apesi mbote sikazali et asala na ye moi groupe na ye mazapeka mwana na kati ya groupe Simba est-ce que yo posa na groupe na yo oyo eza dirigé par yo moko malgré ça mwana pe ya papa Elombe balobi discrétion nde ememaka mpena victoire makasi na se na nkuku ozelaka oyo ekobima kozala mpena na groupe eza mapasi mingi nakoka ogere bato te mpo namona moto akoka ogere bato lokola baprésident wana efo kopesa bango longonya baprésident Elombe baprésident Masumu baprésident Caleb etc nga moseka nazalaka mwa agressive pardon mais par la grâce de Dieu nzamba longo lange loko est-ce qu'on a ninga mutala nga ba caprice belete po nga monza ba caprice est-ce que yo langa caprice to check caprice pesa ba caprice moko boye na ko kananga ngote je préfère na gérer 4 5 koki et po nga mutako kanga za président Lombe président Lombe pena za soit fan di saibi aye ba kabiso abi mo se katala tala alongo langa makambo ebela vanzamba longola yango mama Milo alobaki biso kuna toza bien formé makasi biso kuna binda soko zaki na éducation te ozo éducation kozwa yango ya kibukolo na eba jour mo bezelo na oloba bezelo loba nanga mwana mo ba ya na groupe Simba asala mo elo mo bwenga soko koka te loboko na yo etambwisa kanga loboko azo eloko na ye mbata mwana ngo akia fundi abi présenter maman se kabetinga en plein tournage président benganga moi c'est quoi bi je comme non au monde ba responsabilité za non wa mama tasko batemisa ona ba ko liboso ala bwana osamba
obeti mwana bato luka oyebaka se ressaisir na présent merci à partir ya wana eteyanga aloba mambo ebele donc po alinganga avandisanga abi oui nde na osambisa bino nasambisa bino na 50% déjà ya osolongi donc siko bango babunda na 50% neti okoti lelo okoti sika na groupe simba okosamba tanga osambisa olongo ya 50% réseau apesi moto akala atozali donc siko bundana na 50% ezala ya yo moko po équilibre ezala donc eza teke apesa biso mutu makasi atalisaka kaka ba oyo basi bapesi image yo pesa l'effort donc ateya ngai parce que nasala mabe kobeta mbala moko leki parce que nazalaka mwana ngai alingaka nanga buzoba te aloka nga rapide nalinga penda buzoba te buzoba mwenga mais siko oyo nalinga te nde yango balatisanga Maman Moseka, en tout cas, vous devez répondre tellement bien. Maman Moseka, Nathan, est-ce que vous allez rappeler au CP la place aux que grâce à Moussa Nanga, et salé Nanga Boui, bien matériel, trop bon, mais bon souvenir quand même, oh yo, encaissé déjà pour Moussa. Vous avez une famille, oh yo, monde de théâtre, oh yo, et ça y makasi. Oui. Lelo, tout mon exemple, lelo, de qu'on a vu so Diana. Tokomo bengaye pauvre défaite nzambe kaka nda yebi so ezaki pona mosolo ta mususu diana ko kufa te c'est ça poto so to sanganaki makasi na biso pena na muke otozwaka ba 1 franc to sangisaki pona kopesa pa munganga ayeba na kobunda po ndeko na biso azana na bomo mais so mokeli alobi lelo eza mokolo na ye biso banani. Vraiment. Donc famille o nzamba pesanga libanda ya famille nanga biologique namona na yango malgré baloba balingana te bo ete to na bolingo bomona ngo bolingo zaka bolingana te to koma ka wana to na biso na bolingo na biso to na biso na bolingo na biso bakaye bazanga te na samoyo yo ya deux races ya bel na kaye ya kaye ata sambeli adobi abrika shikandara masaka shika baba azonga ne kaka kaye ata po sali ebola mo ya zoluka ato ju matrice o kalingele loka bifite kalia azonga ne kaka maman c'est kato ça l'émission t'es appelé quel exemple maman c'est est-ce qu'elle arrive la couper au vandi boé au tali au monde ande batu ba finga yo penza ba tie ba photo na ba miniature partout na réseaux sociaux et ça a condamné na beta mulolo poeza moseka soze mama mwaza kotaba changu kuna kotaba gombe kuna na suka kotaba monfle mama moseka na ninga mabe okay poeza moseka ti mais na ninga mabe siko siko sani poeza nga poeza moseka soze moseka te ba na ona réseaux sociaux te elinga sila kana ndenge yebisa ye boy na wesili be ba ebite mais poeza moseka ba memango donc na koko loba boye eza naza nanga donneur de leçon te c'est apprendre ou à laisser ouais tangu bosala biloko wana ozoyeba ke non muto na ofinga boye parce que yo lobi émission nanga kenda boye nana tina autour na ba vérité te soza besoin vérité yo yaka mais tangu yo komi ko finga bandi ko tia be pisi na yo nyonso na ba céleri wa saisonné muto azotala yo a mona nde batu ba okota ba ofinga ndeko zo bimise na mitema batu akoki kokufa lelo vie totala lelo te lelo zwi ba vie babi 1000 abonnés 100 millions d'abonnés 1 million d'abonnés ozwi ba mbongo ebele et après na lobaka muto na lelo akokufa na susi wana akeyabi likamu na ebite kana ba ajo AVC ka okei yebaka makila mutu eza mutu na yo loba nzambe nasalanga na nge émission na esaka émission na nge elengi po bato baoloba bravo olobi bien ozoloba bien yo ozokoba mais obi tozoboma mutu moko na likambo ebi mutu na makolo te sans pourtant vérifier bakolo baloba mokonzi ya mayele aliaka taba nini ya malito moko te fo yo kama to ni bani wana ngape na mona lokola pe internet eza nango nini te église te eza nango tribunal te na koya na ngai pe te bokende nde bokende mais un jour ezala kaka un jour yango esala po ekoma 1000 ans donc 99 jours po ekoma 100 donc ezangaka moko wana
donc nga banzamba za nzamba tan anzamba tan ebande asala makambo na ye bofingi mutu nzamba ebande alava mutu mais na taille la paix il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Il faut que ça ait la part à l'homme parce que au cause de nzambe muna kwa ngoyo ko tsa biloko te asa pesa maboko apesa maloba mais ka ko loba mukie so comme nde abatira manzamba oboya abi se que nga na za place ni longolinga garder silence éternel combattant pour vous ezalaka mais za likambu nini ko garder silence na nyonso te ba otielo poison garder silence ye nzamba ko kanga poison wana te kima Joseph Akimaki abaite lokana ana nzambe au nom de Jésus à l'époque peut-être au nom de Jésus avec pour Yesu ayaki na sima habité nzambe à Israël telemisa moi sa Potifar alongole lambate Akimaki asalelaki la part de l'homme Akimaki poso atelemaki alinga kweisama eza na mobali moko ta telemela nzota moi au nom de Jésus comme atina ralenti au bandi na vibration au nom de Jésus ti mo koma au nom de Jésus te pour nzota moi c'est un ba mystère caché. Merci. En tout cas, merci Maman Mosika. Maman Mosika, est-ce que vous avez victime ya mobala batu to moyibi ya mobala batu? Naiba mobala batu te, naza pe victime ya mobala batu te. Mobali ya mutu moko ya ka olinga nga bia oboya mwasi po mwasi azama ka mabe. Olingo la musabike ko awa. Monique. Tant walinga ya matata te. Tant mobali na eko linganga. Parce qu'avec sa femme ça ne marchait plus. OK. Asa libre oui tala mabala nyonso esala makalelo o seke dia ini na ebisa o ke dia nzamba ini rango bo siko ba panza na poani c'est ça alors ba pasteur il faut ba revoir verset wana bien ngana olobango batanga ngo bien parce que bible zoloba tangu nzambe asalaki Adam apesaki Adam bokonzi po Adam utapesa moi si kombo ouais on l'appellera femme donc tant amonaki Adam amonaki elongité amonaki simate mabelete amonaki os voici cette fois-ci. Alors, on a salaki Adam, asalaki F parce que mon qui Adam a comment une responsabilité belé. Abina osa elle aide. Nous avons bien que femme, t'as bien que aide semblable. Alors, tant qu'on a aide semblable na yo, oko forcer l'autre. Yo moko vanda rabota be. Yo ko na ngango yo, batira ki yango. C'est ça. Ada tanga mona imukua lobaki tala si ma fesula na ye tala misu na ye tala mabele na ye. Excusez-moi le terme passant to loba. Osomona Adam monaki bukua monaki os o ba longolaki ya au ba mabale belé eza ba relation moko par hasard mariage par hasard mariage imaginaire donc to benga ngoya ki mariage imaginaire to par hasard te oya ngate na pesika exemple te oya ezalaki o déranger libala moko boy te na déranger libala te tant on a écouté na relation na comprendre que non et comme il est à boy déjà zemi vraiment oh baby oh baby n'a qu'à déranger les balles à mon tout nga mobala bay na obalo parce que na boy moi si na nga mais si ko tant pe na yeko mona maambwango ba o bayebi trouble ya liwa Bible zoloba la femme est censée ce qui est censé ba ki selanga la femme censée bâtir sa maison. Insensée de détruire en haut. On est tio ba ebisi yo ke no mo sekana mobile no na coin. Yo aso ke kuna ndo boy ici bon. So ke kuna officialisant. Officialisant ke mukile ebi pena ke ye pas à moi si anani. E beta bango kara. Lia tonda. Zo mabolongo bukango. Mokele obundela so za mobile na yo. Au mona moi si ana degwe kota. Auzongela. Parce que peut-être za ba loi moko bozo benda mobile bimaka libanda. Yo lukanzambe. Maintenant que finga ozo baby ça non réputation mobile na yo moko dossier ngo kutu bolingo ngo su eya makasi so bando ke bongo ba oya ta ba boya na su te e koma ya makasi nzoka nde yo ke che pisi libanda en fait c'est choquant nga penza te bon momonika so ba koseli mutu likambo o yebi mutu na makolo te suka vérité ba na yebi sa nzambe o nyonso baloba pona nga so eza yanga te nzambe yebi nde ni osaelanga mo se kafia bakisi na yebi yango te banda na botama nde bato musu ba sokola ngata nzolo ko pona na yebi eloko wana te ngande bayelanga kisi bayelanga kisi bakangi baocha na maki mana olo bango na kosita zela non bayela yo kisi donc nga nde na yo talo boy na elo te papa
papa yelanga kisi abina uto kanga ba otielanga na maki. Ah, ok. Donc, papa nda ayebi. Elo na olobo ayebi. Jésus-Christ. Ah. Ya kata ngoto ya la musabike. Kolongola koto. Longola. Là, je te dis, Jésus-Christ de Nazareth, témoin. Bayelanga kisi boy na binanga te. Zela na tozonge littéraire speakinga. Bayelanga kisi boy na boyon. Nzambe mo ayebi. Zela donc me die kuna banga ba chela ayelinga bina kangi ba do ba chela na bango ngango. Elo siko esala mobile. Tika o kate mission ko bamba pamba. Biso na to bandite. En tout cas, nzamba ane juste. Nako wanga na lelo na nga mutabaki cité, na nga mutaboete. Mais so na sala ngo. Toye bandi. Te boye bango. Suka ebima. Nzambe ba sakana na nzambe te nzamba mukolo. Mais so ba loba na bango lokuta nzamba o justifie nga. Na ibisa ka nzambe. Bakoma kosela ka nzambe. Bakoma kosela ka boto kesu wapi. To kosela nani? Neti nga na kosela nzambe te mikumba na nga na se na moyo na bana telema na maya bougie na te malwa maya bougie donc na nzambe na ka na nzambe na nga lelo musu te na sangisa Yesu ne lote na sangisa ina singa loketu te na sangisa ina maya ko sokola te na kenda banzela molili te na yebi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na yambaye. Et pour ton information na zo baptême à l'âge de 14 ans. OK. Tellement na vanda ki pe boye na zo lia na sainte sainte. Na zo tala na vivre boye nzambe sala kandengo sala. Peut-être bilo muso za close dans sala ina nzambe. Nzamba ozelo ke yo zelo ke na ndemu nzamba ozelo na ndemu nzambe ta musa linga lection na nzela wana. C'est ça. Ngana ni na ke ko juger nzambe. Lokola mutu esanga passe na banzambe pourquoi tiki ngai na zala humilier bona likamu na ebité mais nzambe mo ebi ndenga osala. Ayebi ndenge osala. Le 12 juin na otozwa baptême. Batu musu ba lobozi baptême ba bi balete o wana papa na ba papa bisa tina pas ay pasteur dans malam. Wana batinda il faut ça avec conscience. Siko conscience na nga habité na yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na tambola na droitière. Na zwa ki baptême le 12 juin oyo. Ndeza na koma olia na nga sainte na nga. So sainte na lié na likamba butute. Yo finga na ondoki. Yo finga na onganga, yo finga na omobomi, yo finga na oboye, menzamba ebi. Ta musuna sana nga na race ya Kayente ya Belle. Peut-être diable a récupéré kinga lelo mo kelier mo ka récupérer nga. Yo finga ndo fingi. Mais na yebi na ina nga ko se justifier te. Oyo baloba. Mais justice en Zambie ezali laisser le temps au temps. C'est tout. Merci maman, c'est quand tu vas venir Rani. C'est quand tu vas venir à répétition, on a répété même na ndako na bana. Na osokola basa na osokola bilamba le msuna oloba. Na za bon. Pour na trop. Na travail nga beaucoup. En plus il y a ma kasi. Ils ont genou. OK. Donc na luka nzambe. La prière. Le sambe futaka. Lelo batu bakomona nyonso eza sombre. Nyonso ko molili. Mais na yebi nzambe abimisaka. Na yeba nzembo moko boya Paul Bakenda. Ezo bebe langa yawa pomoninga na ngalobi na nuteo. Bazo kendo kundanga wa pomoninga na ngaleki na nuteo. Foki aleki na nzela na ngaye 5e jour eza rendez-vous na ngate. Donc tant bakenda kunda Lazare. Asala 4 jours nzote bimi kusu. Mais 5e jour eza rendez-vous na été. Et yo komona no sombre mamo seka mikolo bena lali. Mikolo elo côté. Mais nzamba omona nde mususu. Te nzamba ozele na 39e te. Pour 38 ezaki pona handicapé wana Bethesda. Batu ozele na 39e. Mais nzamba bité lelo yo omona maite. Yo kali lobande muto elatisa makolo nzoto. Donc c'est ça. Merci maman, c'est capoto côté na actualité na biso question suka pour na histoire à vie na maman c'est comme ça na eloko moko choka na motema na linga nga biloko choqué te. Linga choqué. Na linga nga choqué na ba âge oyo. Oto komi na ngo nga bomba pe âge te. Na mukolo makasi. Na tika na 7 ans pour na ko 50 ans. OK, 7 ans donc 43 ans. Na tika kuna 6 ans pour le 17 octobre na ko 44 ans. 44 ans d'âge. Na mukolo na muninga no te. Olingi na tension te na linga nga tension te. Na linga nga tension te na boya yango makasi yango na linga lokanga mutu likamu na mutema te so na likamu na bimise so na silike sili so na siliki na bimise sili yo tikala nango
mais na yeba ande ko boya mutu nazalaka la en colère riche à bonté yo mona nga net na okanga manom ko no boyo na boya atakinga akosa eso na ke pona zonga sima wana pena nzamba lo banzi moseka nzambe zonga oui ba vo wana nde bima en tout cas merci beaucoup bandeko botiela biso bacommentaire bolike mpo émission eza kitoko makasi awa tozalaki na la personne de Bibiche tokota siko na personnage ya Moseka siko toke na actualité tokoti na personnage ya Moseka mama Moseka toza na matanga yo tie maquillage mpona nini na tie maquillage ete elongi yali bindenge yalaka maquillage yali te crayon toni yango wana bongo lingai napakola magala yi kasi toa na matanga totika biloko wana bino bolingi bosala wana ntango tozalaka na matanga tokenda koluka uniforme mpo ya nini ifai tolata basaki loka batata onda te tolukaka uniforme mpo na nini tolati uniforme oyo na signe ya bolingwa ndeko na biso tolataka te mpo tolakisa mokili tala biso toa propre te kotia crayon yango te koapese ma ya miso nange bima yango nde kolongola mao naze nango mpo na Diana et surtout kotala azo ya kufeli esa pasi et mingi kokeye mosika kotala bana esa pasi kolongola nga penza na nzela wana maquillage maquillage ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir na considération o tozalaki nango vis-à-vis na ndeko pe na mpasi oyo yatiki na mitema na biso pe na trou yatiki na kati ya mosala ah oui il paraît entre bino bolinganaka te eza na collègue na bino moko actrice oyo azali bongo yaya na ye mutu alakaki ye na media akovandisa ye mokili ezolobaki ye mutu abomi tanga kombo na ye ya Gabi botika babiloko wana nga nalandi eloko mo Gabi aza mutu peut-être likambo mo eyelaka esalaka epasi bino boyebi Gabi alobaka na ye mais nayebi azonga noki Gabi aleka nga na ototala aza de nature ya bato balobaka ebele kanda pesili Gabi aleka asenga pardon alobi mbula sika ba o nyonso na sala bango mabe balimbisanga atanga Diana atangi bakombo bato ba oyo pe basala inga mabe na limbisi oh Bible ezoloba le pardon c'est une puissance qui libère pourquoi beaucoup tenir hier rigueur tina nini na moment wana en tout cas entre vous les comédiens ni ça famille comédien ni nango ate kwa comédien mais maman Moseka toza na ba voice oyo eseyeli biso na kati ya réseaux sociaux wana ba comédien te ba infiltrer ba kota na musalo un vrai comédien ko teka muninga nete na groupe na bino ya SOS journaliste azalaka te mais toyoki ba wana baza ba comédien te wana ba ya ko teka banzoto na bango ba ya ko teka tipo o ba sala biloko bongo un vrai comédien au teka muninga na ite ngana ko pota na lelo na potani na milo ata milo asali mabe pona bito ba ofinga milo ba ofinga nga c'est ça non sango te ba o ba ya ba mona ke shida boni na boulevard ba te ma soute ma bata rouge comment na bango 1000 francs 5000 ala telo 05 toleka ba telo bina monde théâtre kuna soko leki na tiki mo mopendo na zala nzamba pesa nga yo na kozwa nga mibalo ba vana ba na poto malili sekoti mingi soka moni mopende boyo akei nzoka mwaso zali na ndako au se aza mwaso kuta so tali pe mopende na ye o kakola ngote na oyo moni wana oso comprendre ba uta na bango place baza okay po biloko baza olata liboso na kala yango tokomo olata lelo bakomi kolata lelo alati body alati elamba nyonso tu mipende libanda po batieli miso za okay tala bango bakota boulevard kuna tokoma mona baona théâtre ozo mona otala bango kuno bi balata kande boye mais kolata ngo komi lelo tina moi ozo mona atali Gabi koto kope kufina kota na na théâtre po visibilité ba mona nga musuku to kopesa no ngambongo te nga l'essentiel na leka na nga nga na bisuka na lekaka na TV kaka na lekaka na pièce moko etekama na poto pona zwana ba biso na batonga poto bazalaka na noir po bakoma batonga poto o bakoma lo baboseka kufeli bobala poto bazalaka nanu awa fa bake kuna bala poto ya o poto lola ya glace te savon ya na ngatika te poto eza lola te eza glace te eza pe savon te posila lola esila te lola de kanga ma porte po moyo ko te za te yango wana c'est le moment bongisa na samoi ozomona te batika bongo mobali ya poto na mobali ya Kinshasa ya na onka likambo eta dame ozo comprendre so azane os na yo boyoka na kitoko
mais so landi ka pona poto yango lo ba déception banda ezo continuer po landaki donc ngapeda lokuta mabe bande ko na biso ya poto mibali ya poto so nzambe alobi ke mobali no wuta na nzela ya libanda to benga poto te poto kaka so awuti libanda mboka gloire à Dieu merci mais en tout cas lokuta mabe nzambe omonanga na lenga kango te lelo ti lobi na lenga ngote de nature dans muta complexité enga si sajina lobela mutu na lobela yo na yebande ko cha mutu na place na manka mutu te so ni kamboza na lobelo vérité siko tango eswa yo mo vanda ka loba ska lobi na lokuta bana ko kanza ska ko selinga finginga na finga te na lobela nde mutu vérité mabe na nga desko yango na zaka trop direct. Donc selon yo to lobake za nango ka ba il paraît wana ya ba be lobi te batika gabi donc na emu liwa normal bo gabi na fongo la liwa bato yango nde lika so nzamba bwaki nani Diane akufa te ye gabi anani gabi aza eloko te moseka aza eloko te oso comprendre te batika gabi batika alela ndeko na ye ngata na tala video gabi asengi pardon abotika ko mais tout mona imwa nungu ayaki na morgue bazopekisa ye kota benda simba kanga batika eloko wana s'il vous plaît famille batika eloko wana toza na kati ya famille ko to singa famille benda naka ofingiri la panga ko benga nga lisito bokoza ta 10 yo na yano ala comme bino bozo bimaka na makambo ya hypocrisie tolanda ya gabi na image moko na cinquantenaire azofinga ba hypocrite koto pe toyoki Karine na ba voice botika hypocrisie apparemment boza na ba problème yanga na yebisi yo eza na bato ba ya na théâtre o ba eza na musana bango te au moins le se Congo bongi misala nyo se komo futa ma normal de na poto courant mutaki asali musala mo ba futi mbongo ne amalonga ebele botika théâtre ebele ba ozonya la mo misala na bango da bato baza artiste ba bengami ba mukie na monde ya théâtre to amukie lelo so ebino ka ko loba o yaka ko ozana elongo kitoko télégénique ozana o mabele génique mi pende génique mais ce qui kaka musala ezongi nango bien nango yo sa musala ya koganga ganga batika zo musala na biso to mizana biso musala na biso oganga to sana biso ba spectacle na biso yango moni bango wana ndi ba yo kotsa biloko oyo mais ce qui vraiment ça oyo azana art na makila au trahi muninga te gabi ba propos ya gabi na kati ya voice wana etanke yaya ezako na ya gabi tel wande ko na ye te na ndenga mabete na za ya gabi te gabi pa ya na ngate ndeko otanke ndeko lokwa ndeko nanga toza eza ba age mususu to ke nango ezo senga moi toza moi ba limemia ça comprendre nyonso eza ya koloba nyonso eza ya koloba te mbeli na omo pe ko kata yo aza mutu akolekisa maloba mais tant mutu reconnaître que asalaki mabe asengi pardon automatiquement en tout cas il faut te limbisa la ki Karine na voice en tout cas wana eza kwa aussi là na réseaux sociaux na internet wana siko mamna bango ngasiko monde ana za mwenga et wana pena sala mwe tango sa ko tia publicité yo za kati ya groupe wana te na groupe bo solo bi voice no pe bimi so ki voice nango yo ka voice mo yo ba mambo mo normal eza te kono ke sala boy wa mama ba ye bilem su pour selo chaîne na ba on peut batalaka babilo musu ba sala bon po ebika oleka bat ba olanda batala azo ba nombre de vie mais na ndimi ko konta na base na ye ba ngo kutu te za si yango wana ti soki ba sa selo ba chaîne na ba batala ma yango bon na lobi selon na lobi selon mais po nanga nazala mwe babiloko wana o gabi a lobi boy o Karine a lobi boy eza ko engager ka bango moko eza ko engager bango moko mais pour moi alobi batika gabi lokola sa senga ki pardon batika so eza na bato ba sa ba hypocrisie ba yebani na makam na bango engali nga uti hypocrite te en hypocrite aleki ndoki endoki so ebi hotel mais au nom de Jésus mais muto yo batika ndoki o panzele mino loko moni dentiste okufa sabatika gabi conseil on peut non pesa gabi boité na réseaux sociaux ande konanga so naza numéro na ye na yebi na obenga gabi so kaza mabe na ye na oloba so kaza malamu na ye na ko encourager non yo leka na réseaux sociaux na gabi omoni osalaki mabe eza bona donner des leçons à baté na réseaux sociaux gabi ande konanga na oluka ye na sola na ye so ke aza mabe so pas za malamu na ko encourager
On comprendre. Mais il y a kolobande que bo humilier mutu boyete. Gabi asa musa pe na mboko. C'est ça. Bo lo bana bino bo chainde bo chaka yimuka sanzima na ye. Masa musa na mboko. Nandimi ta osala ka po longola diana na mokili ye nani on ba Gabi asa lo côté mo se kaze lo côté. So ekende ekei ba senga pardon. Asenga pardon c'est tout. Maman c'est quand on a qui était na morgue. Bon on mona ngate. Na morgue ya Saint-Joseph maman c'est qu'on ozaki na kati. En tout cas limbi sanga Sarah. Mama ba keso musubo tunanga. On est corps à Diane za ko peser ba 1000 personnes ba memango. Ba o ba kenda ki wana ba artiste. Ba on so mai corps à Diane te. Ba kenda ka ko accompagner. Ba za be échantillon. Ya biso ba ndeko to za ki. Ba on ba remplacer yo. Po soki ba remplacer ngate. Po so ba artiste ba za te bongo ba artiste moko te ka famille. Oui, quand on a bâti Gabi, ça c'est un pardon ailleurs, tout tika to lela, tout ça mawa na motema, tout tu ko bungisa su moko na biso en tout cas, tout tika non parce que na mbula moko oyo, to bungisi boni misato. Mais ça liste. Liste on to sala ki? Oh. Yo mon liste ya liwate. Nani anga sa liste liwa? Donc yo sota la prophète Ézéchiel to azole kaka tongo midi pourquoi ko liste ya ba comédie ba ko kufane oyo ki di solo ngote. Ah, na ebité po nga na ebika nzambe nde muta yebi mukolo asuka ya muntu. Il paraît ça na ba pacte moko esa batu ba signaki pour na succès. Succès? Ah bon? Nga na ebi onte. Na ebi nga ebi secret liwa muta yebi onga nzambe. Ceux qui prophète abimi en fait na ebité so solo la nzambe na ebité mais o nga na yebi dernier mois ezaka pas mokeli. En tout cas, merci beaucoup, Maman Moseka. Mais Kassina, ce qui n'a tout noté, bandeko baloba Sarah, oyamba epena Maman Moseka. Otunité. Tuna. Maman Moseka. Oyeba ke yo pokotaka na liste. Liste ya ya grignotage. Moseka ria. Moseka ria. Moi plaira. Ta plaire. Moi ria. Moi c'est quand même ami mon idée na kati wana. Te makambo ngo ezala na onka monter nde ba montana bango parce que bandaka déjà ba publier Moseka sali boy soki akene na maswaku aye lisusu. C'est mon petit. Maswaku pena leki na wena monde théâtre. Basé belé. Pour na ba kopesa bango respect. Bango pe bazongisela ngango eza réciproque. Omoni Pierrot, homme marié. Ya bibish. Mai peninga na pamba te. Eninga na ni bacheo na Caleb te kasi bakeno kana maswaka. Kai po bima maswaku te, ba publier liboso maswaku moko ba bima na Moseka. Na bango lelo ti lo maswaka mobali aza kitoko pona basi na ye. Aze lengi pona basi o balinga maswaku. Maswaka mabete? Ouais. Mais ce ko age na ngande na maswaku esimba te. Bon, na ndenge monde ngo peso kende. Soki ozwi no mobali moko age maswaku ayeko bala yo. Na ndenge ya normal. Ba grignotage wana ndete. Na ndenge ya goûter laisser te. Aye pena bibo mwasi na nga na bali. Mobali na bino tinde mokila ngo mokila. Ko liste ya grignotage ya ki lokuta. Bon, neti siko nga momu na yebi seza lokuta. Bona wanga na su mobali na nga maswaku. Bon liste ba. C'est mon petit, maswaku na mon maswaku apesa nga respect makati yeko tabenga nga ya tabenga nga mama. Abenga nga mama. Oh, na yebi so solo. Sikoyo mwasi ya maswaku sikoyo opese pasi. Denga découvrir. A découvrir te tant oyebi se ke nonga na mwasi ya maswaku lam saza fana nga. Soko zaka mwasi ya maswaku linga mobali no makasi. Linga ye ko boye te. Grignotage moko te. Maswaku azo courage ande nyalo bayanga. On se ko bika na linga ko ebande. Ebanda no so banu babilo msezala ka yo mukolo bando panyanya liboso nazana na bilo ate bayebi nga pena nazana bilo kwa na te lelo ti lobi ba banano ndeni nazana bango respect ya Pierrot ya nani ba ono so ba ya ye pananga bona liste ba jamu tu na sende na loba ba jamu tu na senzo to likolo te dalinga ngote liste ya nini Yani Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe c'est-à-dire pour les cas on attend à l'autre na Abraham. Parce que les cas tout ça on a monde na binoti. Oh balobaka ke o moi si te wana zaka na biloko na makambo sesila nango. Lesbiennes. Les listes zo continuer. Babi ba lesbiennes. Ngas ko monde na zala te sala nga mwe. Na zala kuna te ngate YouTube makas na kota na ngate. Na za pas trop internet. Pe na zala na ba camarade na monde théâtre te.
OK. Nazala libanda. Tozala ba collègue to sangani. Za na ba collègue no o ba lesbienne kasi. Na yebi bango te. Nga na mona bango basi tozoli na muninga na nga mwasi. Na c'était ma lesbienne. Azalaka a témoigner ye moko abia tika. Kasi bato ya azalaka na ba solo la na 7e mois ya tika. Na solo na 7e mois. Ba ndeko ya tika ba continuer o ya tanga. Yo mona bango. Nga ya tanga ba kwa tanga wana nga na zo bango basi to solo la to sola masola basi. To sola masola ba lesbienne te. To sola conseil monto ko pesa bango ba tika misala wana. Ngai nani na yebite po na yebite basala misala na. Na mona nga ba ona misala na te. Siko na ba pesa conseil so moni ye boye okangi ye na loboko awa. Nakanga mutu tena bandanga ko conseil kama yo se kozo nié siko point ni bosilika atang mai kalobaka ngoso boye bakiza ilukuta bon au moins mususu ba conseil ça la passi oyo côté na kata poubelle oyo netinga mamunyoso na boya na banga na wolinga mobali ya boyete yango ba pesanga baswako et différence na baswako musika ndenge ko pia baswako na neni fali leki nanga na linga fali makasi nalinga Pierrot makasi nalinga Bobo makasi nalinga ka ba oyo misusu ba Jorvi ba nani ba leki nanga misu bana ba benga nga mama na jete nga ba jewa na ya soko moni mwana mobali bandiko salaka ba biloko wana po non e bana non de ponga na pesa mutu mbongo te na okabela mobali mbongo na zongo système abela nga mobali nanga so lingingo opianga o pesa nga parce que Bible so ba kandi ata aimer le monde il a donné son fils parce que église eza moi si ya yeso yo zo église eza mwasi ya libala donc mobali so alingi mwasi fois pesa ngala bando sala lo babiloko wana bando ko tiaka mabele boso na mona sala na osala ngote na osala ngote wa baba leki nanga na loba ngote ke parce que les autres mama basala ngo ils ont kasi za bangote ko tuna moseka aozo tuna nde moseka bibi Chalias moseka na wanga na ngole lo ti lobi ngaza no caprice na linga ba bondela nga linga mbala bondela makasi pona za caprice makasi siko nga bando bondela soki bébé bouché bana ndeni poza amoureuse makasi na linga makasi ngaso na lingi na linga ka peso na boyi takinga ngaso na lingi na bo bondela mbali kabele bisuli solo na kabelo lisote na oloba na bondela mbali na yebi ko bikitisa na yebi soumission mais so ekomi esclavagisme lande na hotel misolo mandoki omona pena moseka na yeba nanga omikitisa na yeba olinga mpo na mwasi na yeba olinga mpo na mwasi na yebi komikitisa et surtout so na reconnaître ba faute nanga na omikitisa tina niveau 0 okabe na igwe na landi na mabele mobali ça benga ke seigneur ti mais siko banzela na ndebo memanga te tant ba ocha moseka grignoter pa masoko na seka makasi c'est mon frère maman seka osalara okabolaka profession na yo na vie amoureuse na onde ni ba fan na vie na ya bolingo na yeba okabolango na vie na ngana bolingo na papa so nzamba pesi nga papa na yeba okabolango na okabolango obini nzela pardon songi @base.com na yo kite ata ninga batu botala biso na yo kite na tuni nzamba opesa papa donc nzambe akopesa papa so pa opesa papa te na okota lola eka ba marié te mutu ba okota lola ba femme célibataire ba femme seule so tambola na obanga nzambe okota femme seule te na ye na wenze te na ye na tipo te bamoseka bareponse ozopesanga kasi yango na otuna tozala biso na tipo te kasi yango wana olobi soki nzambe apesi yo papa oko aza bongo sikoyo mpo ani okonjuge yango ndenge wana mamoseka bon soki aye na sens ke aye sikoyo na ndenge ya nord officiellement donc mais aza naza na tipo te botikanga na vana mamoseka ozala matata makasi mpo ani mpo nalinga buzoba te eza parmi badefo nao makasi nalinga buzoba te mais par la grâce de Dieu nzambe abrisanga nauti oyebisa tout à l'heure na bino azalaka agressive mais par la grâce de Dieu nzambe abrisa nakoma mpe likambo na lekisi na ngao likambo na lekisi na ngao nalingaka nde buzoba te nakota na monde ya théâtre mais buzoba mwenga bayebi ebele siko bakoma ba maye kamwenga nde olobi même le mien oyo nalia na bango bayebi nga mpe moseka kosa eloko boye te baba ya solo encore série wana mpe bakanga banga baza ojouer kana maswako mingi mayenenga na pamba te nayoka nanga mpe bango tosolola mpe na bango
toseka père ma copine mon moi boye na ba toseki ala bon osani mais bazela nde vérité ato bombi suka suka yebana mais moseka moi biloko wana ande ba on peut bazara ba couple ba bimana ba comédien te na mona ngote nga mona na ngote mama seka nga mona na ngote o émission nyoso zo wanga na bonna makambo ezo mona na misu honnête nga na moni kaka Roger na Naomi balingani babalani Roger na Naomi nous fatenda ça c'est lave en famille que le singe mâle se mange en famille donc des ans na mona ka Roger kala la babalani na Naomi Lufuakenda na yeba nani kale babala na mamila shati baboyana fa ko pa bala ba boyana mais ozo yebisanga so la grignotage na yebi na ngango tele otilobi ona ntima ka bindima pona se pesa caméra tona se pesa bato bana sima caméra na loba oeza na yebi na ngango te leki na tantini mwaka yebi ayebi yana loba vérité Claudine nyeni ayebi ndana loba bwe mama seka ba fan no ba otala oko se pesa bango po osukisinga maloba nyonso wangani ka makambo ba ko se pesa bango kande na loba bwe eti nde na baba zana besoin ba yo ka réponse à bon c'est ka question réponse na fanda ibaba na ngana silikisa bango le quoi na répondre ba o sepela maman seka alors question réponse direct wana ezaka kikoko na bisoka non na moi kinga kinga kaka kinga yango wana nalinga bino mingi bafani nanga je suis là pour encourager ngai ceux qui pèsent na ba remarque boyebi si bon c'est qu'améliorer musala voilà ce que tu fais au salango lisusu te tolingo tambola boye bolinga telo mo seka kufa po boye à titre posthume non tant on a na bomo ibolo ba bola mo mutu encourager mutu et surtout na ba biso communauté congolaise tozana kapona ofinga to finga kati non na mona nigérien te avandi ba no finga tonto dika fingi baza ba bena ba sala ba bomba ka to bomba bosoto na biso nde ba les linge sale se lave à famille to bomba ngo lelo yo lobika abwe po gagner nini et après to chaka et après lo bata waze quoi et après et ça maman c'est que différence ni sala na musala bino awa na ba nigérien nde bazawana ngana mona nde baza soutenir na gouvernement na bango ya biso neti bona bina ministre kitie ate mama na ngai na ba kombo neti oyo comédien na ndenge ni nzambe na nga fo bannir ye personne va me bannir barba bon me bannir yangwana kai suksaka personne va me bannir na lobi vérité na yebi ministre ya culture et art peut-être ngai manque information na landakate baninga mususu ba yebi ye mais il faut na ça l'effort na yeba ministre nanga faut na yeba ministre nanga information ko memanga na mabelo lingo memanga te pona obota te eza lieza ride o lingo memanga ngana zala na fertile place meminga otienga na obota donc na lobi boye ministre na nga na yebi ete peut-être ngai moko otala kate o information pona mona ba information pe nyonso ndeza na lokuta Yesu Christ mingi zaka ba jalelo mingi zala ba mini propagande po alingi lobi azala boye mais réalité ebika nzambe sunga nga bondela mingi pona bakonzi ya mboka nzamba pesa bango mayele ba gouverner Congo malamu po Congo eza mboko mokili mo betaleli alors photo chaka ngo na maboko nzambe surtout ba okamba ngo photo bondela pona bango nzamba pesa bango mayele o nyonso diable otiana mituna bango elongwa peuple congolais faza bien sepela to ba kate nous sommes riches mais en réalité rien ces années là moko senga na gouvernement pona musana na bino ko exact maman c'est quand otengami bon aya tiens no ni no osala na elo no loba po ba osala belombe ba masumu ba leka ba loba ba ntomone lo mo te mo seka ka voix na ngande ni na voix audible ya nzambe maman c'est quand théâtre kala na lelo eza na onde momo ina kala to za na caméra ote to za na téléphone te réseaux sociaux za ka te na kala za ndenge na ngolelo pe eke na ndenge na ngolelo eleki muninge za te na kala bato ba biso sengi na biso za ka bien bolingo ezalaka boye na boye oui bravo ezalaka mais lelo monde ekende musu to kondana na biso te ozo comprendre lelo bana lelo pe jouer ki toko koleka batakala mutako sauter mais expérience mboka ezangi bakolo eza mboka libebi akufa po botambola ndeni
mais to tiaka différent akala na ya sika monde nga ndenge monte sika neza ba 1900 ça tozala ba primis sika ka tozala ba polaria soki polaria mais l'autre comme il ba cabesse ba bilo mobwe nyose comme numérique ozomona na époque na kala posa tia mulongo posola na cabine téléphonique ozozela yaya na bengo na 23h OK vane pa ba nanushi ti ozozela appel yaya mais lelo na toilette osola na vidéo botala ni maman c'est comme ni si lolemo kalima ndebo kanga ba photo na bino ça musa maman c'est quand to comme ya suka émission non kala na sika eza na onka ndenge moko to baka ko to sabakulutu ba pasoli nzela to memia bango. En tout cas, merci maman, c'est que tu commis vraiment dans cette émission na biso. Mais ça constamment on a sala qui ngamo personnellement na sala qui na morgue à Saint-Joseph. Tokoma ki wana tokuta ki corps ya ndeko na biso Diana ezalaki na banyongo. Il fallait que ba futa banyongo pour que ba bimisa yango ezala transférer na cinquantenaire. Entre-temps toyebi ke bino na ba communauté na bino bosala bosunganaka bosangisaka mwa bambongo et puis bosangisaka mbongo bokinda kotiki la famille ndenge nini bose retrouvaki susu na banyongo na kati ya hôpital ndenge ka mobutu pe a se retrouver na banyongo me bazo benga mobutu na mbongo ebele donc mutu nyonso na se na moi azanga te OK oza comprendre nzambe kande mutaza so na pesa exemple mobutu komona ona ndinga mabiti parce que batubile bakamwa mobutu pasa na nyongo. On s'en comprend. Pour dire que Moutazanga na sermon. Malade a Diane senga mbongo. Tant bon eza okende to lo na ngote po après 2 jours ebima. Ebota. Eza ko kende. O ezitikali wana. Je crois batu babundaki bafuti. Bakokisaki. E yango te zala ke koko zanga te zanga tendeni. Bon Michael Jackson tam sipe gan ezanga yi. Ah non. C'est quoi bino mo bo asirara santé na bino te. Quoi assurer? Bon, tozo ke na ngo fira à mesure. To bosen to bo to yebi ke ba fan bazalaka ndeza pe boye ke to yebi ke ba association ezalaka lelo so na zu problème ba journaliste ba koya mais ngamo kono na s'assurer na santé nanga ke je suis capable que so lelo loro mo déranger santé nanga de moi-même na koyi ko se faire soigner je peux tout faire. Bo assurera quand même santé te. Ouais, faut netinga côté nanga na yebi Zamba obatela na clinique moko ya Jova Rafa. Ye na mutabatela liboso. Et puis so obeli oyebike lisungi euta na nzela munganga mususu. Wana ça n'a rien à voir na yo lobango ate. C'est ça. Mais tozana ba carte ba pesa biso ya soin o tozwaka na HJ. Malgré nga na salela na ngango te. Mais eza bien ezo sunga penza. Faut que le babola mon copé ça rappelle merci. Merci maman Denise. Et sunga biso ebele soki yango peut-être am sito konde bele. Wana mama wa mama Kadif. Mère Kadif. Ya ba cas difficile. Wana mama. Wa ma biso. Wa ma biso. Faut na se comment pena panza mino na moni dentiste. Wa ma biso. Ma biso. Ndi tuna nonga na ndenga licho. Wa ma biso. Otango mama bino. Ma biso. Nana ebité que maman ni maman asimba ba comédie. Merci. Pour yebi. Pour le binanga télé mabino. Pour mikolo ndé komi ba bo voyager. Mabite. Il pose la liste même si déjà. Ozoken. Bande rené tout ouais ba que maman c'est kana ebité pour bazo tchal cahier carte sur table pour nambo kolingi. Soko lingi États-Unis OK. Soko lingi France. Bazo kende ndebo mona bangwa. Bosala bango ba fierté bazo beta bango ba tour ba kwenda vutuka comme ça bino ba sa photo nani yo moni asake nani bosoli na bia okende mutasa ke déjà kutu yo za na retard nani zela tanga rozonga oye bisao te na sima caméra na zo ebisa yo za na liste bino pardon nani boza na satellite ngo za raison ko landa tina ekota tina ba vraiment vous avez beaucoup dans tout cas biso ekota tina téléphone maman moseka to kota to bimisi voice ale to chango na réseaux sociaux OK maman seka to komi na suka na ebtezan ba dédicace toza na mo liloba moko ya ko s'adresser na bande ko ba otala yo topé na famille artistique na bino moi message bosser za famille artistique na biso toza éprouvé toza na mawa oui bible zolo bato lela na ba bazolela to bungisi moko na biso to lela kaka nzambe nde mutapesa soka loba idia na kufate alinga kufate mais izo sa pasi na age wana pe kotika bana surtout nga pasi na otaka bana
muta osimba bana Diane wata na susi na bango nzambe ayebi kaka na kati ya famille moko ko obima oyo aosunga bana wana et puis biso pe bande ko to tika te po to sala yango ata bandima na bango biso te to sala pete po bango bandima men nzambe nde to lela elongo to yebi ke ba finga na bango biso mais ka biso mo pe ka muto sala yango to sala yango ya malamu eleka nango nzambe azana biso na contrôle nyonso wana na bosani te kopesa Jolie Kalunga, joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire maman Kalunga. Jolie Kalunga, que du bonheur pour toi. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est toujours happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Wana. Joyeux anniversaire nayo. Jolie Kalunga. Kaka ndenge de konomo se kalobaka. Parcours normal moto akangelo parcours te pour dire ngoli kamba bato tata nzambe. Yo nani okanga parcours. Loba mokeli aloba. Joyeux anniversaire nayo. Sika kanyeji yo. Suba nayo. Sala nayo bakaka. Lela nayo. Poyali no bébé. Mais Yali bébé comme ça na terre, la femme de son époux Patrick Mbulu, l'homme de Jolie Kalunga Mbulu. Beau c'est la bisika kane Dieu. Allez, recevez votre anniversaire. Merci beaucoup. Et na bosanité Belgine au Sanda, Bambo Tebele na yo, Belgine au Sanda na bosanité Jacques Massela, Jacques Béni le consolateur, Jacques Béni le consolateur en États-Unis, Bambo te ebele à consola on. Ouais, mon frère, ndeko nanga penza. Comme le babenga yepena bongo. Partout babenga ke bongo. Jacques Béni le consolateur. Comment ça n'était Belgine au Sanda, l'homme des psaumes, Belgine au Sanda. Basé belé. Là, je vois mon pasteur Berlou na kati ya Norvège, pasteur Albert Berlou na Norvège. Merci Daddy pour la prière na yo na bosante ba camarade d'union so oyo balinga kangai ma jojo mwasi ya bato ya pasteur Denise Kifuta. Camarade nanga Denise bambote belo za na Kisasa na sepe na bilo yaki na o pe yo mto yai na na museza nda yo mto yai na nka. Merci Denise. Ma fille, ma fille. Parce que Natinda Moine, Ameshou Mabela, maman te sali, Ameshou Mabela, ma fille est née. Moi, elle est au Canada. Ok. Ma fille est née, Ameshou Mabela. Moi, elle est dans ma casse. Vous savez que bote lengi. Bota na yo. Ko bote lengi. Moi, elle a 24 ans. Colissa. Merci beaucoup. Maman, on a calaté na ça. 44 ans na bota minere te na bota na 20 ans. Na bota ka mwana soki mwana sakoli na bota ka mukie na ndengeni nga bota na 20 ans na sina kolaki na za diplôme ko tsida nga wana te pona oloba bato bazaka so mwana sakoli na bota ka na za mukie ba ona so bota ka ba minere nga na bota na lagi majeur grignotage c'est ça, c'est quoi ça? L'on a molimo à grignotage, l'ongue mon a grignotage. Âge à grignotage, et âge à conscience. Non, âge à conscience. Et ça m'a emboîté. Chaka moseka mwe bêtise. Ba yebi na monde théâtre. Moseka mwe bêtise. Banda na banda théâtre tilelo. Mutu moto tomba musapina ye. Alinga moseka. Wana olo bango. Banda la série ba présé lombe. Banda ba papa kwedi. Donc tilelo. Nyonso ya mibali. Aleka lobake moseko za mwasi nanga owanga pwani aleka azate là je dis on mérite ba respect azate pe ba je wana simba ba mabele wana linga ngo te pananga te na changer bilamba na ngai na place nanga ba je wana artiste n'a pas de sexe ngai pa na sexe ezala ngai pa na sexe ezala eza wana ba mandenge nanga na salela OK nana lolenge nanga donc c'est respectaka eza na lolenge nanga eza teke oui la place musu boko kende boye bozaka na logement ko oza obligé mais eza na lolenge mo poko ko se camoufler ka ko se changer oui nga ke na lolenge nanga bayebi bayebi na pesi ba mina ba collègue nanga nyonso ba mbote tozolela Ursule Pechanga leki nangai Belvi Kandi mbote Sila Bisalu Milo Lolex na bosanité Suzy Bantu tribal
si aza moto ya Équateur te na ndenge sikoyo ya simba bon souci banto ya moto ya simba ben la charité bien ordonnée commence par mais comment faut na banano ya biso moko na pesi mbote na Marina Laba na pesi mbote na Jini mwana Lemba na pesi mbote na Jérémy na pesi mbote na Da Costa mbote na Pierre Ndombasi obaleki nanga décor elonga bon basi opesa te Joli Kalunga Kifuta ma copine de Doda de Kati de Tomba basi bazebele nani Aïda Marie-Jeanne Bololé Marie-Jeanne Bololé je t'aime beaucoup ma sœur Oyebi nani Epela Mbudi nani bazai bele na pesi no bambote président Caleb moi si moi alinga ko mingi nani ponga abokaka ba couple ba singleton te malinga te bango mibale bango bato ba recommandaki nga Sarah Mayamba mama Moseka tolingaka ye maman Gina Amatu Mama Gina Amatu na mobali na ye motema papa Aaron Amatu Mama Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu tango papa Aaron amonaka ya lobi voici cette fois-ci os de maison bazara na Dubaï merci na Dubaï to ya kunati oyamba biso mobali nende prince de Dubaï Papa Aaron le prince de Dubaï Papa Aaron na oya Dubaï na ebike to ya epa na papa Aaron na mwasi na yo nzamba batela bino surtout mingi prière elokeleki nzambe ezate nyonso to saleleka na ngona se na moyo mwasi aza na valeur na miso ya nzambe mwasi miyeba nani oza osabu zoba te baloba o baloba bakutona yango te to tambola na obanga nzambe surtout mingi na lobaka to tambola na crayon na gomme c'est-à-dire oza muto ko péché mais telema popola mabele simba nzela kende senga repentance ko sande lisumu en te lisumu en mabe tango sengi bolimbi sitika nzamba ebinde ina osala nzamba alavaka alava mwasi ya ndumba yesu aleka na nzela wana babengaka Rahab azara masa nzamba aleka na nzela wana bakoma pe na bible mais yango te ko encourager za ndumba parce que bible elobi mwasi ya ndumba azala na bible te encourager te bible elobi mwasi moko mobali moko merci bambote beli Amela Mweba motema Orlando Domingos bango na Japon Orlando Domingos Bambote Belé Bambote Belé en tout cas merci beaucoup tokomi na suka émission na biso un grand merci na Tata Po balobi la patronne depuis États-Unis un grand merci na Ano Beauty balobi bisika wapi loposo na ngeza Ano Beauty mape sokola nga loposo mama ebokomi ebela Ano Beauty jita to koli Ano Beauty mama Moseka olela ebongisa ta loposo ndenge baby balobi yo makambo balobi Ano Beauty nde makambo Ano Beauty mama Moseka olela balobi obongisi baloposo na otala kaka sans makeup sans poudre talande aza mama Moseka bia koti makambo ngo te yepe sokola beauty balobi nde makambo seke kuna na oyoka bio moko na kati seke bio nde za na kati awa donc to sala bongo poto okima kima mafuta na bakosi petro bakosi biso mingi mafuta ya kobongisa loposo vraiment et mourir pauvre c'est ça moni yango ça sentir Ano Beauty na sentir te na moni sentir te mon na moni misu nanga mo témoin merci beaucoup en tout cas kanisanga na bokonzi na yo nga pe na ngenga OK Kani merci beaucoup à tout le monde au revoir tokutani mbala sima émission qui tellement kitoko. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.